Bonjour, bonjour, bonjour la famille, bonjour, bonjour, abonnez nous à Maman Sylvie Mode, na pesi bino bambo tebele, la place au bino bozali, en tout cas il faut ça la malamu boya ka ko s'abonner za grâce na bino na comment le monétiser, bon continuer ka ko s'abonner et ça la malamu mingi. Lelo na ye na moi lelo komoka lombangu na ye penza ko lakisa bino fitiri ya finissage ya maboko. Fitiri ya finissage ya maboko na sens ni na lobili fitiri ya finissage ya maboko eza eza kitende tikali na si na tongi na nga yango deja na si na tongi na kasi bomoni yango ndenge nini ezaleli eza mwa kenzo moko ya fiture na si na tongi kaka ndenge eza boye na tie ba ponte na tongi deja yango oyo nazobalola yango nsima ya malamu nazobalola yango nsima malamu mpo eza na nsima mabe fiture oyo nakataki yango kaka na kati direct oyo kote ya kobimisa liboko nasali donc eza simple mais eza mwa mosala po finissage nango eza na maboko na se awa na tie bapente nakataki yango na se awa na tie bapente oyo eza mopanzi nango subra nango yango oyo eza subra nango yango oyo atie bapente nanga très bien oyo eza nde banzela nango na kokotisa basinga eza ya basinga yango oyo ozomona bino moko ndenge nini ezaleli donc eza très simple eza bien pasi te na kosala yango meme yo moko soki okati na yo ogumbi liputa na yo soki ogumbi liputa na yo boye yo moto oyebi kotia na mesure nini oyo yanga oyo natiaki ndenge nagumbaki liputa na nga bongo natiaki na 60 natiaki na 60 nazwana metre riba natiaki yango na 60 yango oyo natiaki yango na 60 eza 60 ou bien baswasaki ngandi peut-être donc soko ogumbi natiaki yango na 60 yango natiaki yango na 60 na bavaleur na gumbeli wana molai nango ça dépend mosusu ezalaka 50 mosusu 51 mosusu 45 mais nga awa natiaki ondire 50 yango wana nde tobandosala bafiti na biso anakelele awa sikoyo oyo nde kote basinga na nga ekobimela natiaki boutonniere ya moke mpona kobimisa basinga mpo ezokisa elamba te oyo nde nagumbaki 2 cm nde nagumbi kola 10 nakotiaki na kati mpona tia pante oyo elamba na nga yango oyo nasalaki deja nagumbi nasali babiloko nyonso oyo nde maboko nango maboko na mpeka même chose osubwa nasi nabongisaki nyonso yango oyo maboko nango yango oyo nasusa nango ya se nasi nabongisaki yango deja si natongaki sikoyo ezosila na maboko modele yango oyo donc nazosisa yango na maboko nango nyonso mibale yango oyo sikoyo tobandi naye kozwa basinga donc naye kozwa basinga nazoluka sikoyo mayaka mpo modele yango ekotaka bambuma mpo nakotisa bambuma mayaka natiaki yango place moko te oyo mayaka nango yango fitiri ya finissage ya maboko osalisalika baponte kati sikoyo nazolakisaka ndenge nini esilelaki oyo etirata ndeko oyo
mayaka oyo tosalaka ndre na oyo totyaka neti na basuki na bambuma suki yango nde nazotya na bapoint mpo esepare maboko na nini. Sikoyo tobandi oyo eza basinga na nga natiaki yango oyo na kokotila basinga oyo na kokota na kati elamba. Bomonaka mingi bilamba mosusu ekotaka basinga, mosusu ekotaka mayaka, mosusu ekotaka élastique. Singa na nga yango natie 3 singa, donc ndenge eza bo 1 2 eza 3 mosala olakisa bino 3 singa yango yango nde nakobenda mpo bafrance esala apartir ya basinga oyo. Basinga na nga natie awa nazwi sikoyo singa moko bolanda na bokebi. Nazwi sikoyo singa moko yango nde sikoyo nazosala kokotisa po masusa. Nazwi sikoyo epingle nanga nde ka tokotisaka baélastique, nde tokotisaka baélastique. Bomona nde nini nazotonga mpo deja na expliqué deja modèle eza pasi te ndenge na expliqué bongo. Kokata oza na ndako kokata sikoyo nazobandela wapi, nazobanda kokota mpo eza séparé. Bomoni maboko eza a part, oyo pe eza a part. Bino boolanda bien oyo eza a part, wana pe eza a part. Natiaki deja baponte na ngai oyo nakokotila basinga. Nasi natiaki deja baplace nakokotila basinga. Nabaloli sikoyo nsima ya malamu nabalolaki elongo na bino bomonaki. Sikoyo nazosala nini? Nabandi sikoyo kokotisa singa place oyo natiaki lidusu na ngai ya boutonnière ya maboko. Boutonnière eloko toyekolaka liboso na maboko, biso tobango osala yango liboso na maboko. Donc mpo moya otonga na machine awa eza te, so otongi okobloke. Sikoyo nazokotisa na boko singa mpo ekosila kaka na maboko. Tala bino moko ndenge nini finissage nango ndenge nini ezaleli tozokende. Ozobenda ozokotisa kaka, donc bakotisaka kaka boye. Ozobenda ozobongisa singa osinga yango na tiaki kuna mpona bongisa yango kota se ya sikoyo. Soki nakomi kota ya suka ya maboko pembeni ya maboko awa, sikoyo nakosala nini? Bolanda ngai bien. Bendi fo kobendaka po yebaka ndekangamaki. Voilà la famille botalaka ndenge na osala fitir ya finissage ya maboko. Donc ndenge za otongi nakanga na 18 po ya kobimela ngai te ya nakomi awa te, nakomi awa na se ya liboko nasi bomona awa se place liboko awa ekobima yango liboko na se awa manche ekobima wana. Sikoyo nazwi nalongoli épingle, nazwi mbuma moko nakotise mpona esthétique esala bien. Moni mbuma place ekoti, nazwi mbuma moko nakotisi wana. Après nazongisi épingle na nga, nazongisi épingle mpona continuer toujours kokotisa. On continue toujours kokotisa. Sikoyo nazwi liboko bozolanda te, nazwi liboko na koti sous na premier niveau pour na salaki 3 lignes ba France 1 2 3 ba France te mais ba couture na pikaki pour na kokotisela basinga. Voilà.
continuer. Nazo continuer kotia bino mo bozomona nazokotisa ozela moke omona ndenge elamba na biso ekokoma fitire ndenge na kobenda nyonso mpona koklase. Donc etika likambo ya maboko yo moko ne moto koyeba sikoyo kokotisa kotisango koklase yango. Donc foka kokotisa nazokotisa singa. Nazokotisa kaka tozokoba eza mamolai roulage nango bozolanda bino moko. Tokotisa voilà la famille tozokende kaka oyo eza liboko tozokoba oyo eza liboko bino boyebi oyo ba tele réalité ezalaka mpenza boye mpo basotaka te mpo bato basusu bakoma ozotala eloko patience te mona kaka mposa olekisa osilisa mpo ozwa so mosusu te silisa mpo peut-être okozwa eloko awa mpo mama Sylvie mode eloko ezalaka soki ozokota awa mwa eloko moke ezali ta mosusu mpe bato bazala badébrouillard sela mona ndeko nanga moko boye atongaka mpenza. Donc ayekola nango kaka boye na kotalaka kaka boye akoma mpe kotonga ndeko na biso moko boye yabeya ma grande sœur la grande yabeya na ngai ya kisantu mwana mère Charlotte que son âme repose en paix ma mama kofa na ye. Ozomona mama je tuki nsala ozomona te ya ami kitoko ozomona oyo namonaki te yango landi nyonso oyo bozolanda na kati ya ligne bino nyonso bozomona ndenge nini oyo ngai nazosalela yango oyo nazobenda. C'est bon, ce qu'on a ici, na zu siko liyaka moko lisusu na koti lisusu nazu liyaka moko na koti ici singa kokomplike nga te singa oyo soki kokoma mokuse osamba ngai obenda kaka mpona koklase tobenda koregle kaka atie deja awa sikoyo nazwi do na continue na do tande na ya nasisi boyeti liboko yango oyo natie liyaka ya nazokotisa sikoyo parti ya nsima mokongo parti na ngai ya do yango nazotia bozolanda bien nazokotisa epingle yango nakoti na parti ya do oyo moko tozokoba
mokili ko makambo nzambe kamba corona oyo kolo okoba au parti à dos yango ezalaka soki epingle kaka esali mwa mavwanga ezalaka mwa mpasi moke ozomona kaka epingle na kati koni ekomi kobima mpo nazotonga eloko moko eza makasi epingle yango ezalaka yango a ebele me namoni yango te soki mpe kozwa kaka kotia place otie obosani ya tozokoba bozalaka ya branche botala nde nini elamba oyo ekosilela mpo eza mpasi te eza simple comme bonjour modele ya kala esalamaka na maboko ya voilà mwinde ekweyaki yango nde esalaki mwa bongo mwinde ekweyaki mpo bomona bien sa mwinda bomona bien te donc epingle ebaki komi koderange na kati ebima mpona bongisa yango ekomi mpe ya kotushe komi mpenza kotushe libanda so ezokota ezokoba tika liboko moko na toche te ezobima nango kala te tokomi mpasika na suka kote ya première ligne ya singa mpo modele yango mpe ezalaka mosala mpona kokotisa basinga ebongaka kaka eza future mama lati yango na liputa moko tie na motu baso mpe kotia na loketu kaka yo batia nsima oyo oki benda tobongisa apres tobenda nano nde toyeba kobongisa apres po soki tozosala bongo bimo bomoni liboko oyo totiaki yango oyo tozokende etape oyo bayaka na biso oyo do tozokende tozomona bino moko totiaki liboso liboko yango na sikoyo tokomi totia mayaka po tokotisa so liboko mosusu après nabongisa epingle voilà bami voilà babone osabonaka kaka toyaka kaka kolakisa mwa eloko
tozwi mwa eloko na yo so mpe toye na kopanza sango topanzi so toye na ntango ya kopanza sango topanzi na obongosa mwa épingle mpo ekoma déranger mpo modele oyo nde ebomaka nde baépingle siko na tiango tout droit nazongisi épingle na nga nazongisi nazwi sikoyo liboko nazwi manche nakotisi première étape kaka toujours tozalaka na première ligne mpo eza 3 ligne basinga eza misato nalakisaki bino basinga bien basinga eza ya misato ozomona bien sokoba kotisaka pe singaka nde totiaka baélastique mpo elamba oyo etongama kotisa ozobenda toujours bozolanda bozala branché awa eloko ezalaka chez Sylvie Mode soki nano osabona te papa mama sabone vraiment mpo awa makambo malamu ezali tozolakisa makambo etali mosala ozaki moto akoko kozwa mwa implice tozolakisa bamidele oyo eza moto akozwa mpe modele na ye atongisi ezalaka teke mama Sylvie Mode kaka moto akotonga non bataya baza ebele ozwi kaka ide ozwi video okende yango mpa ndeko oyo omoni ke ya kotongela yo otongisi soki mpe olobi ke mama Sylvie Mode alingi kaka yo otongela nga problème eza te tosalaka ndenge yo olingeli parce que mosala nde moto ezalaka malamu soki ozosala boye bato mpe baomona bazosepela nango makasi yango wana sokoba bona obosana ke nazotia na ligne botala bolaike bandeko na nga bosabone ozotala video obimi moke oke kolaike kote bamatia mosapi na likolo olaike place wana po bajeme nde esalaka bien mpo video ekende kitoko sikoyo nazwi susu liyaka moko na tie nakotisi nakotisi liyaka moko nakotisi moko apres sikoyo nakotisi sikoyo apres sikoyo tozosala sikoyo sorti tozosala sorti ya kobima tokotisi sikoyo mpo tokende kokutisa na singa oyo place tokotisaki lidusu na biso ya liboso sikoyo tozokende mpo etutana na oyo mpo tokoma sikoyo place moko yango tosala kotonga ezalaka mpe facilité ezalaka teke likambo ozwi kaka osote bino mo boomona ndenge tookendela lamba yango wana tozokende kaka tokutanisi sikoyo singa yango oyo ekutanisi place oyo tobandelaki tobimi place wana oyo eza do singa ekutanaki yango wana tobabelisima koto oyo totiango mwa kota liboso make mwinda ezobombana me
mwa éclairage ezali mposo na tie éclairage ya libanda mwa moke tiata mabongo omoni sava famille mo bozomona lipeka ezala ya kokangama te ke o lipeka ekozala bo soki otomboli mpe lipeka etombwami sexy asi ya lipeka longolaka basuki kitoko mo bamoi yango ezobanda eza midele ya moi bamoi yango ezobanda donc midele ya kolata yango wana tozo régler yango bareglaka kaka donc ebongaka na maboko bon biso moko ntango tobanda koregle boye de place tokoyeba mpezaki ewe osala boye boko ozomona ndenge eza toregle yango po tokosala boye ntango tokóma na suka tobendi boye awa ezobendana mpona tosisi te ntango tokosisana sikoyo tozokóma sikoyo na deuxième étape na biso ya kosala bozala branché tozokóma na deuxième étape komi na deuxième étape donc nazwi sikoyo singa nanga mosusu yango oyo oyo liboso yango ebimi nyonso sikoyo nazwi sikoyo singa su mosusu bake epingle ezodérange mwa moke mpo eza mpe makasi te epingle yango mpe namoni ya suka yango mosusu etikala eza mikie tobandi so kokotisa na deuxième ligne bozomona deuxième ligne yango tobandi kokotisa oui tokomi na suka bandeko na ngai en tout cas merci beaucoup na patience na bino yango bomoni 3 ligne yango oyo yaka misato ezwi na place au dos c'est bon déjà au dos au manche yango wana sikoyo tokomi na devant manche faut kobenda kaka mpona baréglage elamba ezebaka te oyebi kaka liboso faut kobendaka mwa makasi tosinga liboso yango nde makambo au deuxième devant tozosala finissage sikoyo tozodresse ezomona ndenge ezovandela tokanga nanu mwa point wana soki omoni ke ezobenda na okangi nanu bongo mwa point toye kote oyo pardon sikomi deja na suka finissage deuxième singa troisième singa benda benza ekokana lokola tati ozobenda ozoregle ozobaki awa kobenda mingi awa ekita mwa moke bino moko bomoni zero yango oyo benda bato mosusu balingaka te bakimo na bango ekita makasi ndeti mama na biso natongeli elamba oyo ye aza na ye moke donc azotala réglage na nga
kodresaka na maboko toujours maboko sikoyo nini kobloke yango sikoyo nazosala eloko nini oyo kosalaka ebloke yango mpo ebenda na susu te nazomona do benda su na do ya réglage toujours ozomona bino moko nde nazosala sikoyo nakomi na suka awa oye aza ne moke ezaka elamba ya réglage ya maboko ntango ye mpe akomeka ntango akomona ke ekangi makasi emati na kingo tokozongela lisusu kobenda te eza teke tozongela mpo tobanda kobimisa basinga nyonso non tokoregle na sensika ya kodesere yango sikoyo nakangi nanu dizita wana na première dizita moyen sikoyo esala susu nini eza te naye soki na deuxième singa mpo eza 3 singa naye susu na deuxième singa mpo toujours koklasse elamba na biso naye na deuxième singa ya yango nasali deuxième singa nakangi susu ape na ye so na troisième tobendaka mpenza mingi te mpo fitire esala mwa bino moko bozomona bomo nde ekomi ose nango sikoyo troisième yango oyo akondana yango lisusu ndenge nakondane wana kondana yango lisusu nakangi sikoyo nini naosala awa bimo bozomona fitire moko bomoni elamba kitoko